Na Islamu ba groupe mibale ezali kobundela bokonzi ya communauté. Et bandaki lelo te c'est depuis 2018. Mais lelo na tongo eloko ebimeli lobi tozalaki epa ya gouverneur ya ville toyokana kikuna keno ka mususu ezali dirigé na Cheikh Abdallah Mangala ba sala prière raka mibale, donc biso tobenga kango prière wana raka mibale. Et puis ka mususu ezali dirigé na Cheikh Youssouf Jibondo ye akosala matea tikotongo tokomi kuna na tongo prière avant ebanda nzoka nde Cheikh Mangala azalaki déjà na salle moko kuna na stade des martyrs. Colonel moko auti kuna na kati aye koloba eno mutu akosala makambo nyonso ezali Abdallah Mangala. Et pourtant Abdallah Mangala bamizima bazolinga ye lisusu awa te awa na Kinshasa parce que asalaki des mandats de 2004 à 2014 ekendaki na ndenge ya mabe penza communauté ezongaki nsima koleka ndenge akutelaki yango ko tango bafidele bayoki bongo nde bafidele batomboki babandi okendeki ya azawa na kati bapolisier bavangi bongo babeti bagaz na bango e mobulu ebandelaki wana pona lelo. Est-ce que boyebi ba dégâts bo sali na mboka na tumoni ba bililingi ya ndenge na ndenge? Ba dégâts nano toyebi te biso tozawa na siège ya komiko ezawa na Wileri na isangi 171 ndi tozali mais ba information tozali nango balobi ke musulman moko akufaki azali ya mosquée Zamzam kombo na Abdul Jibril et puis policier moko pe akufaki na mikakatano wana. Kasi babengisaki bino lobi na mokonzi mbula matari ya Kinshasa boyokanaki kasi ndenge nini suwe komi boy? Yokanaki ke Cheikh Abdallah Mangala asali saderaka Cheikh Youssouf asali samatea mais oyebi na stade wana message lekaki R2 saki kune zalaki 22h ponga pe na zalaki na kati ya masolo wana ezalaki 22h tolekaki na presse et puis tokomaki pe na bitando ike donc ba réseaux sociaux na ebite ndenge bo bengela kango tokomaki ko isa ba mizina ndenge ezaleli ba mizina bazalaki preba sambela et Cheikh Abdallah asali saderaka tango eko ebe ya kosala makambo nyonso abandi ko boya Cheikh Youssouf apusa na kote ya podium ndi place mobulu ebandela kiwana. Et puis bo bato bazalaki tellement ebele ezali pasi mingi bato soki bakomi 100,000 ndenge bazalaki wana bato ebele moyen message koma so ezalaki pete nano so ba fungolaki yango te mutu ason te tango mobulu ebandi akataki libela ezalaki nano ifungwami te moyen akoyebisa bato bayoka ezalaki te ezali lisusu te. Kasi bo sala ba soki ba conclave soki ba réunion makita ya minene po boyoka na bakami bale esuka boni ekomi susbo. Oyebi conflit oyo ebandaki na bato balingaki babakisa bambula na bango ya manda na 2018 nde conflit ebandaki nde baimamu baboyaki parce que bakomite wana pe ya kala ezalaki mingi biso tozali baimamu ne bandimi na biso nde bakambaka biso wana nde pe ezalaki problème ya makasi oyo baimamu babandaki koboya bandimi na biso bakambaka biso te neti ba honorable Musa Kalema nde ezalaki likambo ya oyo toboyelaki Glisme Salama et puis bandimi batikala kozala bandimi bakambi bazala bato ilaki kinganga nzambe ya Islam wana nde zalaki tangu mobulu ebini na kasi 11 mai 2019 la police yaki ko bwaka ba gaz lacrymogène na siège ya communauté bato balingaki bakufa oyo mutia municipal alobaki ke bokufi te ezali pona ndenge ozali na ba biloko te mais nzambe nde asali ke bokufa te parce que biloko oyo na espace ila falika ke ebo maboto nde mukonzi ya mboka atindi ba service na ye to bande ko kende ko samba kuna na ngomba kuna na cité Union africaine na bureau ya président kuna na CNF tango basilisi to bandi kokuta na ba groupe mibale na suka toye ko signer mukanda moko to bengaki yango protocole d'accord de réconciliation et de gestion consensuelle de la communauté ezalaki nango na délai à 6 mois poto kende élection parce que groupe mususu wana ezalaki te Cheikh Ali Mwinyi oyo nde to siya azalaki alingaki aglisse ya azali na mobembo azalaki na Tchad honorable Musa Kalema na ndenge ya politique na ye abimisi mukanda moko a signé place ya Ali Mwinyi a signé yango PO na place ya Ali Mwinyi azalaki te